Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bino bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bolandaka biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba biso liboso na bino toyaka be na tina si yoko ko ya kotongisa conscience ya bato boko tala biso na ba miso ya lolenge na lolenge boko qualifier biso na ba lolenge na lolenge kasi toyaka be na tina si yoko ko kotongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango tomeseni koloba moindo koma na kotambola na kozanga conscience yango moindo koma kolia na fulu moindo koma lelo esakanelo moindo koma kolata ba souvetement ya bato ya yebite ba souvetement ya tombola talantina ne songianzi la fumu kozokia muzala mpanda na ngola ba yeli susu bongo kokoba misala ya 1921 ponini teto meseni koloba bangunza kati na religion africaine vutuka ba yeli susu bongo ko zongisa baindo na esika babungela bokolandaka biso tango yonso neteni toze kosukuma baindo bola muka bokolanda biso na manaka pe esusu toze kosala tokanisa epaikani tokozongisa makanisi ya bato na nzila bo elongo bani lelo to lingaki lisusu tozongisa makanisi ya bino bandeko balandi na mayetali etamboleli ya bamboka ya Afrika en particulier République démocratique ya Congo mboka iye biso tozwami lelo mboka oyo tension ya bato telemi sur le plan politique et basusu balobi oh président Félix Tshisekedi faut ça la paix 30 ans eh basusu balobi glissement na seconde ko ala terre ah to monaki mikoleleki ba sénateur américain basala ki mokanda ba tiaki pression na président Félix Tshisekedi Sénat ba sénateur américain ba telemelaki coalition balobi et koki ezalate lobi eleki na butu ya vendredi to la muka lobi eleka ki samedi 26 ba katakatanga pe basali ya bango sen Adolphe na ngambo na bango kuna tolobate bolali bolamuki massacre bolali bolamuki Ituri Beni Goma bango batikala à la merci tango yo yonso wana ezeko leka epai na yo congolais tango yonso wana ezeko salema congolais est distrait congolais est distrait mikoleleki ndeko ya komela kinga tokolika to betela kibino lisolo yango polo bana biso ndeko ndombele menenge nino zeko lobate balobi Paul Kagame akufi to bisaki bango ngai ndeko ndombele na kendaka na ba sentiment wana te pona yebi Paul Kagame est un individu ndako nyokola ka République démocratique ya Congo bateka ba biso lokwa nkoni Paul Kagame alaka te Laurent Louis Tango a taquiné ba parlementaire belge alobaki bien n'époque coloniale ba bomaka ba congolais plus de 10 millions ezali ko sala moitié wana Kagame alaki te toze na problème lelo bato balingi mokili kanisa afandi esika moko to mosu pesa meri moi bière na yebele to mosu pesa meri moi sky na yebele to mosu pesa meri likaya bangi na yebele malingi a imposer réflexion na ye akanisi mokili mobimba faut raisonner le quoi ye yango to zwaka bato bafinga ka biso facilement tango ya akanisi mokili mobimbe kanisi ndenge wana ndenge moko na ba problème politique yango to finga maki mingi na période ya président Kabila président oya uti kotika ebonga na ye
Soko bino bolobi, bola mwata moko ya président wana, balobi, po bolia kambongo, po bozemba kolabo. Tout ça qui koyebisa bango, mboka nini ya Félix esalaka élection, oyo après bamonaka bonheur. Et alaka te. Mboka nini mondele, alingaka mingi ya Félix akomisa malamu, et alaka te. Par ignorance, batozaki kotanga Afrique du Sud, hein? Mais lelo, c'est bon pour bateau. Presque tout le monde à comprendre que les Sud-Africains sont rejetés. Mibeko ya malonga ezete, misala ezete, et donc bazalaka rejetés. Mboka yonso ya baindo pasi na pasi. Mais lelo, nalisungi ya ndeko na ngai, ndeko mayele, kuna na mikili ya poto, na profite ko pesa bino mbote na nengwa bikotele. Ah ba sukumaki biso moka ndeko ndombele botala na ino sujet oyo. Ba memaki biso na dossier moko ndeko na biso confrère na ngai Marius Muunga ayambaki Herman Cohen, ancien ambassadeur américain en Afrique, a oumeli a sali moatro. Émission wana na yebi tant mosu bato mingi bati yango kate tope batali yango mais ba comprendre yango te. Mengeze na mo ba point éthique ngai. Mo ba point éthique ngai. Tango Herman Cohen a zekoloba Trump a sepela kite. Président Kabila zala na ebonga. Souci na yezala ki mona deux parts ya président Kabila. Tango toyebisa kabino a Félix Ezepion ya dame. Pona ba impérialiste, pona ba occidentaux wana. Bako tindika pion balingi, bako longola dirigeant balingi, bako remplacer dirigeant balingi. Mais to meseni koloba soko bilili bize, to nga ko tia bize uze ute. Na lingi lelo bolanda na ino réflexion. Oya ze n'importe qui te. Azem moto ya balabala te. Azem moto a travailler pour na intérêt ya États-Unis na Afrique. Tolanda bongo tokozonga na ndako mosala po ya kopusa manaka. Merci encore d'être branché dans Marius chez vous, comme je vous l'ai annoncé. Donc nous sommes en direct de Washington DC, où nous nous trouvons justement avec l'ambassadeur Herman Cohen, qui nous fait une fois de plus le plaisir et le bonheur d'être notre invité dans cette émission pour parler de l'actualité. Monsieur Cohen, bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur. C'est un privilège de vous avoir chaque fois que nous avons l'occasion de vous avoir malgré vos multiples occupations. Merci d'être là. Alors, ambassadeur, c'est cette lettre qui vient d'arriver par rapport aux déclarations de sénateurs par rapport à la situation en République démocratique du Congo. La première question que j'aimerais bien vous poser par rapport à cette lettre, qu'est-ce que nous pouvons vraiment, réellement retenir de cette communication? Je rappelle d'abord, avant de répondre à cette question, que vous êtes parmi les gens, à partir de Washington DC, qui fait pression pour que le gouvernement américain regarde aussi ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette lettre qui date du 17 août dernier est sortie. Justement, la question, qu'est-ce que cette lettre représente? Écoutez, ces sénateurs ne sont pas n'importe qui. Ils sont dans la commission du Sénat pour les affaires étrangères et ils ont beaucoup de dire sur la politique américaine vers les autres pays. Et ils font beaucoup de pression sur le président. Et tous les gens qui sont nommés ambassadeurs ou sous-secrétaires d'État, comme moi, ils passent par cette commission et la commission peuvent refuser d'accepter, donc ils ont beaucoup de pouvoir. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches sur ce sujet. Je connais les fonctionnaires qui travaillent pour ces sénateurs et ils ont bien regardé le Congo pendant 6 mois. Et moi, j'ai fourni des documents, etc. Et ce que le Sénat veut, que le gouvernement du président Trump appuie
le président Félix Tshisekedi dans son effort de vaincre la corruption. Donc, cette agence contre la corruption que le président Tshisekedi a établie, le but de cette lettre, c'est que l'Amérique appuie le président dans ses ambitions de terminer avec la corruption. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans cette lettre, c'est un effort, comme vous avez dit, ces sénateurs qui ne sont pas n'importe qui. C'est un effort pour le gouvernement américain qui observe ce qui se passe à travers le monde, ou c'est un produit du lobbying qui travaille pour influencer la politique en République démocratique du Congo? Non, c'est pas le résultat de lobbying. Ces gens-là s'intéressent, ils voient le Congo comme un pays avec beaucoup de potentiel. Ils étaient très contents de voir le départ du président Kabila. Et président Trump avait fait un bon travail d'envoyer Nikki Haley pour persuader le président Kabila de ne pas être candidat et d'avoir une élection. Donc, mais il veut qu'il y a le potentiel du Congo réussisse. Bandeko balandi bouti kolanda bino moko. Nandenge ba sénateur américain batiaka pression. Mais est-ce que pe sénateur moko ya biso, tozu même président ya sénat na biso, akoki kotia pression na dirigeant moko européen, to ya na dirigeant moko américain, sénateur na biso. Mais pour nini deux poids deux mesures? Pour nini deux poids deux mesures? Te sans la spiritualité, ba indo tokozala be et salelo et sakanelo biloko pamba. Batoyo bazwaka ba dirigeant na biso bana ya maternel. Ba dirigeant na biso baka na ba droite, bazaka be na ba devoir. Bazaka na ba droite, bazene loko baloba te. Pétrole ya mwanda ya ba américain. Yolo babe ingeta. Ah, cobalt komi kobima kuna yambo lo babe ingeta. Contrat yon soko signé, il faut le cas par la Belgique. Ose na tango toloba, mais biso toze ba indépendant. Belgique ici a tika biso kala. Po nini ba contrat na biso, il faut le que la pariété. Il faut ka koloba ingeta. Toze ko ebisa bande ko balandi, biso diaspora mingi. Tokebela na manipulation. Mondele soko intérêt na yeze, un président wana dirigeant wana azekimia. Bako touche yete, bako loba mabe na yete. Na lingi to zonga kaka lisu na elema oyo. Ya Herman Cohen. Boyo ka réflexion. Pourquoi batika ka Mobutu kimia? Et pourquoi bayaka koluka ko déloger président Mobutu? Lokola bazaki koluka et sika bako servir base arrière. Ya Jonas Savimbi. Et terrain favorable ezalaki epa na biso yango bapuyaka Mobutu yango bandimaka baboyaka ko déranger Mobutu pour accepter ko servir base arrière ya Savimbi. Mais et après tolanda na ino bongo totonga lisusu wana ndako mosala. Et on sent cette volonté des États-Unis qui parle justement de cette CENI, qui parle de la lutte contre la corruption, qui félicite les efforts de l'actuel président. Mais en tant qu'ancien ambassadeur, quelqu'un qui connaît bien l'Afrique et disons la politique américaine en Afrique, vous avez vécu l'expérience avec d'autres présidents avant Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous observez de différent de ce qui se passe aujourd'hui par rapport au soutien des États-Unis à Félix Tshisekedi par rapport à d'autres présidents? Est-ce que c'est la même chose ou il y a des choses qui changent? Non, ça a beaucoup changé. Par exemple, quand il y avait le président Mobutu, il y avait beaucoup de corruption, surtout avec la Gécamine. Je me rappelle que quand le président Mobutu lui-même, personnellement, a contrôlé l'argent qui venait de la Gécamine, de la vente de cuivre, etc. Et nous avons toléré ça. Mais après la solution
à la guerre d'Angola, nous avions besoin de Mobutu pour soutenir Jonas Savimbi, l'ancien rebelle contre le gouvernement d'Angola. On avait besoin de l'aéroport en Katanga pour amener des choses vers Jonas Savimbi et UNITA. Mais après, quand nous avons fait la paix en 1990 en Angola, c'était fini nos besoins stratégiques. Donc nous avons tourné surtout vers les problèmes intérieurs du Congo. Et nous avons vu que le président Mobutu a accaparé presque tout l'argent de la GECAMINE. Et donc nous avons cessé toute aide de la Banque mondiale et tout ça pour faire pression sur lui. Je crois que ça a contribué après mon départ, au départ de Mobutu lui-même. Quand vous dites que vous avez vu comment Mobutu gérait le pays, vous avez fermé les yeux parce que vous aviez besoin de Mobutu pour intervenir en Angola. Ça veut dire que chaque fois que les intérêts des États-Unis sont là, vous intervenez. S'il n'y a aucun intérêt pour les États-Unis, les présidents ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas tout à fait vrai. Quand il y a des intérêts qui sont très importants pour nous, ça, c'est la première priorité, n'est-ce pas? Mais nous nous intéressons surtout aussi au bien-être du peuple des autres pays, etc., des crimes contre l'humanité, etc. Nous avons une grande liste des priorités, n'est-ce pas? Mais malheureusement, de temps en temps, nos intérêts stratégiques sont plus importants que d'autres choses. Bandeko balandi bouti kolanda trobi oya zeko lo baba propos ce n'est pas n'importe qui bolandi ndenge ndeko Marus batuni bango en tout cas matondo ban ndeko ngai confrère nanga Marus Mounga bo sali vraiment mosa na bino bo esengeli toyebisaka bino bandeko balandi tokebela politique oyo balobaka na biso na moi na butu ezalaka eloko mosusu oyo balakaka biso na moi na butu bazalaka na pression mosusu mais nzete na nzete ekoliaka na misisa nango torepetaka ata lelo Chine aze koya Chine epaze koyela baintere na ye mais bolanda lisusu ntango toze kozongisa eteni oyo bo comprendre que c'est guerre ya baintérêt ba grande puissance mibale baze kobunda Occidentaux baze komona ndenge nini baze ko perdre Afrique baze komona ndenge nini Chine akomi ko gagner balobi makambo salaire Chine azena ba salaire a malonga te ayaka na mosala sima komi na ba boutique e bango tango soit disons bango sikawa oyo ba fazaki ko futa bato ba salaire ya malonga tozalaki ndenge nini avant Chine ya batavai bazali kozwa combien bato basala na Itex Afrique après indépendance bazwaka combien bandako batongiselaka bango na Itex bandako wana ya ba pigeon to bandako ya bato allez-y comprendre tozé à la merci ya ba grande puissance pour Chine face à la mandoki na ye azena posa ya mabele na biso po basala ba téléphone ordinateur yonso yoze na nini numérique bazena posa ya mabele na biso alors bakolinga kaka biso to la pongi poison na ba vaccin to sila lelo lobi musika ebimi na maloba na monoko na ngai te tolanda na ino maloba oyo bongo to kozonga wa po ya kopusa manaka na biso. Il y a tout un bureau maintenant dans le USAID qui s'appelle Prosper Africa. Ils encouragent, ils ont donné l'instruction à chaque ambassadeur chercher des possibilités pour les sociétés américaines d'investir et de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre priorité numéro 1 au Congo et dans d'autres pays en Afrique. Donc, on comprend, si vous êtes intéressé au Congo, c'est parce qu'il y a des opportunités de business pour les États-Unis, mais aussi parce que la présence de la Chine dérange quand même les États-Unis en RDC. Ce qui veut dire qu'en fait, les États-Unis veulent s'accaparer du contrôle de la RDC pour éviter que la Chine soit présente.
non, c'est pas vrai. On ne veut pas accaparer. Hein. On veut faire la différence. Parce que nous croyons que la grande présence de la Chine n'est pas vraiment sain pour les Africains. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, personnellement, je crois que le problème de la Chine, c'est le problème pour les Africains à gérer. Par exemple, ils sont très endettés vers la Chine. La Chine, quand ils font des projets, ils donnent pas des postes de gestion aux Africains. Ils traitent les Africains toujours comme des petits ouvriers et ils payent des salaires très bas, comme ils font en Chine. Et quand ils terminent un projet, les ouvriers chinois, ils restent dans le pays, ils ouvrent des magasins, ils importent des matériels chinois et ils font la concurrence contre les entrepreneurs africains, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de problèmes qui viennent de la présence de Chine, mais c'est plutôt un problème pour les Africains, à mon avis. Il faut gérer ça. Il ne faut pas laisser beaucoup d'ouvriers rester dans le pays pour ouvrir des magasins. Si vous allez, par exemple, au Nigeria, au Kano, c'était une grande ville industrielle dans le passé. Maintenant, c'est fini parce qu'il y a des Chinois qui importent des choses chinoises et les industries nigériennes sont plus concurrentielles. Donc, c'est ça le problème. C'est surtout un problème pour le développement économique et pour la liberté des Africains et pour le bien-être des Africains. Mais on ne va pas demander aux Africains de chasser les Chinois. Il faut gérer ça. Et nous allons essayer d'aider avec des Américains pour qu'ils investissent. Matondo bandeko balandi bolandi na mwa séquence. Lelo pe na zeko yoka na bandeko baindo président Kabila fois kenda CPI il faut balandela ye mais ndeko moko abenga kinga na France abi ndeko ndombelo te aka bien makambolo baka vraiment etapaka ha mais pourquoi lo baka makambu ya kanambe nateaka makambo ya boindo nateaka kiboindo Rwanda c'est ennemi ya République démocratique ya Congo te na bakenda Rwanda bayebi eze babiloko politique te ba congolais ba vivant eze na bato mosu bafandaka na Goma basala na Rwanda chaque tongo akei na Rwanda asali na poko zongi alalili na Goma eze na bato mosu baka na Rwanda basala na Goma eze ba guerre politique eze politisé Rwanda ko kia coloniser République démocratique ya Congo ta tango batali sibino face na Rwanda lelo bomonite na Zambia ko miko kota ko boma ba Uganda ba kotaka ba Burundi ba kotaka ba bomaka tomo su na ko kina lo batoze na deux frontières toze mwa muke kimia ngambo ya Brazza tomo su na ngambo ya Angola tango mosusu to lobi bien mais soko balingi ba ningisa ba sukuma ngo ba ko ningisa pe ba ko sukuma bande ko balandito nalingaka to développaka lokola bato ya mayele to développaka lokola bato basé na cerveau yango na tiaki émission oyo to kanisa nalingi to landa lisusu réflexion ya américain oyo Herman Cohen alobi il faut ba installer soko ba inspecteur soko ba service ekenda ko enquêter na Dubaï to na Afrique du Sud soko ta mo président Kabila na bato na ba bomba ki ba mbongo kuna est-ce que biso pe na Afrique to ko sala ngo na ba dirigeants européens to na ba dirigeants occidentaux alongwe na pouvoir biso to banda ko enquêter te na tuni po nini faut ça les makandenge wana dirigeant moko ya États-Unis soka lobi Mose Kabila te Clinton alobaki yango tango akei akena motu ya Mose Kabila Sarkozy alobi Kadhafi te yambo alomba alongwa akei na motu ya Kadhafi et Afrique ekomi lokwa mboka ya bamboloko
soko chasseur alingali ya mosuni akoti na tolotolo na ye aponi mboloko azala na bana akoboma na mama ya mboloko na bana yonso baye na bango mais tokozwa mayele mokolo nini soko lelo bakangi président Kabila kei CPI yo congolais siko ali bamatisi salaire na yo bamatisi mais bateko balandi tolanda na ino elema oyo bongo tozonga tolanda na ino il y a un plus grand appui pour le président Tshisekedi dans ce qu'il veut faire contre la corruption, n'est-ce pas? Mais je sais que déjà, ambassadeur Hammer a amené des Américains qui sont experts dans la corruption. Par exemple, il y a des gens qui sont experts à trouver de l'argent qui était envoyé à l'étranger par des gens des gens corrompus de l'ancien régime du président Kabila. Est-ce qu'il y a de l'argent à Dubaï? Est-ce qu'il y a de l'argent en Afrique du Sud, etc. Ils sont des experts à trouver ça et le ramener au Congo. Et je crois que bientôt vous allez voir les résultats. Bandeko bomiyokeli. Bomiyokeli. Boyoki le mango. Bakenda na Dubaï, bakenda na Afrique du Sud ko enquêter ndé après. Mais ba ko enquêter soko ba enquêter ba moni mbongo ngona Dubaï. En Afrique du Sud, ba yeba bakiseli yango salaire ya ba congolais, mais ba ko yebisa ba congolais to ba africain to que même ba salaire médiocre ba futaka. Barème salarial ezalaka fixé na FMI na Banque mondiale. Bobanda ko tambola na bamboka ya Afrika boko monake ba jouaka kaka bena na salaire moko. Mais pour nini toze ki diba est-ce que ces pays n'est pas osé accepter ces pays et ça les makaka pour na ba dirigeants africains pour na ba indo mais Sarkozy ba kosaka biso a garde à vue dossier ngolelo koma wapi esuka ndenge nini Bush aboma Saddam Hussein a diembika président ya bato nanya loba esuka ndenge nini nanya enquête sur yetangwa silisi ba pia Afrika wa nanya enquête sur bango. Et yebani ke Clinton nde a ce dessus da ba assassiner Moïse Kabila. Tangwa silisi ce pays existera te. To tango wana na 90 son a 2001 tango ba assassiner Moïse ce pays à la raté. Te e kanga kaka Laurent Gbagbo asilisa keiba ba boati na bolok et salama kaka po ya baindo. Mais okokamwa bandeko baindo ba mibenga ka ba panafricaniste ba zeko mibenga ba révolutionnaire afin de saluer un message à lobby et ce pays faut bakanga Kabila. Mais libanga lizuine de kechakuko sekate tozaki koloba yango ba mikoleleki na bambula wana 2016-2017 na salaka manaka moko tango opération li kofi salemi bazeko traquer bakuluna ngai ndeko ndombele liboso na bino na salaka mal jugé. Oya zamola kisindenge nini azamote ya ndenge nini tolobaka bailo poto balobaka na ba grand mot ba grand remède bana wana kuluna bakomaki ko constituer une armée dangereuse alors na mboka oyo ngana zalaka na lisolo moko c'est vrai tokomi na suka na kanali solo moko ya mawa bato bafandi na komina ngaliema ba yebi histoire wana po le kaka pe na betando awa mwasi moko azeko kenda ko bota na butu ba 23h minuit na mobali na ye ba moni bakulu na bazeko ya mobali mwasi apesi mobali likanisa lobi na mobali yo kenda batama ngai mwasi lokwa bakomona ngana pasi ya kobota bakoka ngai mawa mobali abatami na matiti amoni bakulu na ndenge bakutani na mwasi na ye na pasi ya kobota mwasi pe a dramatiser semisi lisu pasi yango po bayoka ye mawa et j'ai pasi na pasi wana ya kobota ba violer mwasi wana na se ya pasi ya viol lokwa mwana komaki pene mwana bimi bakati mwana wana motolu na lichette
bakati mwasi wana lichette bazwi mwana wana babambi na mire mobali wana esika batama bazali komona ndenge bazali kosasa na mwana na ye wana bakuluna bato moko base constituer le quoi milice bakomi kotia mobeko tango wana général Célestin Kanyama balobi trop c'est trop nous devons appliquer tango ba appliquer ba ONG ba telemi ba ONG telemi po baloba général Kanyama il faut que dans ces pays banani ba apuyaka bandeko bazelelo na pouvoir UDPS na tango wana biso tolobaki étant congolais pe voyant mobundeli ya lobi kwa loposo moindo tolobi bandeko ya UDPS bobundelaka bokonzi lobi to sima lobi bokoki bokoma na pouvoir mais bolinga bokuta babongisela bino terrain wana ezalaki voie obligée bakuluna bazeko boma bazeko assassiner et sengelaki réplique de taille et salema bandeko ya UDPS te ba ONG bimiawa CPI génocide bazeko boma ba civil bana wana bakuluna mais lelo président Félix Tshisekedi na motu ya mboka la majorité ya ba poste zepe na UDPS na coalition na bango kuluna zongi na ndenge ya muketa zeko sala loi ezena ba secteur mosusu na bengi ndeko moko na téléphone toaki na masoro moko to beta abinanga lelo awa mwaito bimezete kuluna donc toze na bandako soko waki na lipa to ko ana lipate soko waki na kwanga to ko jwa kwanga te moto azeli bandate botala biloko ya ndenge wana mais soko ezalaki éradiqué na tango ya président Kabila mais lelo ekotungisa motu ya président Félix Tshisekedi te akozala kimi akotala makambo mosusu lelo tango toze ko souhaiter président sortant président Kabila kenda CPI mais ezeli banga lizwindeke bongo yo tchaku lobi bako kelela problème était po bango balingaka bongo lelo tango balobi bako kenda ko enquêter na Dubai na image to ko landawa ya Herman Cohen bako kenda ko enquêter na Dubai mais po ba moniter 18 ans ya reine ya président Kabila mbongo ati wapi basé ko bango po ya bolamu ya peuple congolais te problème na bango eze mbongo nde ati wapi po bango balingaka dirigeant africain to tanga charte de l'impérialisme balingi misolo yonso ba dirigeant africain soit disons ba yibaka o batwaka na mboka ba bombisa ke pai na bango mais basé ko tala moto 18 ans na pouvoir ya mboka nini ya République démocratique ya Congo pays le plus riche du monde mais pai na bango bombité wana ba komi ko tatone certainement faisant na Dubai certainement faisant en Afrique du Sud a boyita mosuko tanga pechine pour ba suspecter ka pechine mais ils étaient pour na intérêt ya ba congolais et bandeli tisuka apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute les corbeaux et les renards bo se référer na récitation wana renard agi na posa ya fromage abandi ko kumisa corbeau mongongo na yo akitoko ceci cela et tango fromage koyaki tango adjoyi fromage à lobby apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute bateau yo ba américain lelo baza ko ba bolamu ya peuple congolais nous parlons au nom du peuple mais lelo ka ba politicien lobby ba yeko loba peuple a lobby na biso peuple a tindi biso malgré to tinda bango te nga personnellement na tinda moto te na kombo na ngai mais balobela ngai kuna peuple a tindi biso tango ba du pouvoir nini balobi nini basali pour ya peuple manger baiser boire tolobaki yango bolanda balbum ezeko bima beba kombo na bango afuta ka chauffeur na $200 $250 mabimisi $10,000 pour ba yemba ye pour ça qui rêve na ye science sans conscience n'est que ruine de l'âme molimo ya ki mokambi ezete kati na bango ba yebite bazalaka mokambi po bakambemi bali oze mokonzi po bakonzami bali bazeko kanisa bokonzi ze po na mwasi na bana po na libumu na bango bandeko balandi
bo interprétaka message au mabete tolukaka indépendance bon somi vrai et réel ya mboka oyo soko tozé na ba minerai soko tozé na pétrole soko tozé na ba matière première bisonde ba kolomboka to bénéficier na décision ko ki utaka na États-Unis ta na France ta Macron fandi na France ba ndenge bazwaka décision ya ko kabola Afrique na conférence de Berlin 1884 1885 ndenge moko lelo ba fandi na bamboka na bango bazé ko décider to ko assassiner nani to ko longola nani to ko remplacer nani ça doit cesser yango tolobi sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas misisa na biso likundi na biso bokasi na biso eze fumu kimbangu toko yeba koloba non ndenge Chine lobi alaki pays ya nzala ya pasi Mao Tse-tung ye ya sali révolution culturelle ba telemi lelo at États-Unis azena eloko alobate ba arabe bazé minoritaire mais na ala na bango na courant na bango ba yebi koloba non pe ba defondaka mabele na bango sauf yo moyindo arabe soka ya Dieu ateki ba européen ba yeba Dieu ba teki ba ope ya misu mikelo kwa ba mona katel lelo lisu ba komi ko ya ko exploiter lelo ba contrat ya ba indien na ba mboka o ya ba 30 ans ba tonga ba exploiter le pangu mabele 30 ans bo contrôler bango contrat wane bombi nini ba chinois ba sombaki ba carrière awa ba exploiter likolo mabanga lelo ba komi ko exploiter sous-sol ba moni nini ba jwaka nini l'état irresponsable basé ko la kisa biso makambo musu na media majorité IDPC boye FCC caché PPRD de distraction basé ko koba ko kenda ko somba mapango na poto ba immeuble na poto mbongo ezé ko bima ko bomba na mikili ya poto bo souffri to kabona po mokolo molelo biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu matondo mingi